Bandeko na nga mbote na bino ndenge to échanger lisolo oyo ya bolingo. Na comprendre que dans la vie, des fois bolingo ezalaka un genre de mystère. L'amour est un mystère. Pamba te yemo Koffi Olomide ayemba, l'amour n'existe pas, ezakara ba preuve d'amour. Na pesi sujet yo autour un peu de l'histoire, qu'est-ce qui se passe sur la toile, il y a Cindy le cœur. En fait, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Na pesi encore parce que c'est pas vraiment exemple oyo bato pe bakoyoka ekoki pe koteya ekoki pe faire réfléchir bato. C'est vrai que premièrement, moi je pense couple na couple ezala na makambo nango. Amour à bato esika ebanda esika euta esika badesida esika basala ba demande na bango ba réponse na bango nanga na bato toyebaka te ezalaka kaka seul nzambe na bango moko. Pamba te ezala même moto mosusu akoprésente mobali mpe moto mosusu akoprésente mwasi. Ntango mosusu nga na présente moto mobali mpe na présente moto mwasi, mais nga nasali kaka un petit pas, mais oyo ekocontinue oyo ekosololama nga nakoyeba te. Yango wana makambo ya bolingo ezalaka vraiment likambo moko personnel. Yango balobaka makambo ya bolingo bakotaka te, makambo ya couple bakotaka te. Tomonaka mpe bato mosusu neti toyoka na bakine na baafrique même toute petite, bato bazoswana couple azoswana azokobunda bato ya quartier baintervenir bato ya quartier balobi boma libala oh mobali te boye na boye omona mwasi ase retrouve susu na zemi ya mibale zemi ya misato ti bakolisi mpe bana ti mpe bakomi bampaka bakei. Yango wana des fois couple ezalaka mystère. Yango wana bacouple mosusu ewumelaka babengaka bango ba âme sœur bakutani. Okozala na mobali mosusu mwasi mosusu bobalani boboti bana oza no kitoko oza no kana oza mpe mayele oza na makambo nyonso oza na batu bobalani na bino mpe mpo oza mwasi kitoko, mais esuki na nzela mpona nini? C'est pas koza mauvaise personne, c'est pas ke pas za mauvaise personne, esuki na nzela ata mosusu bozali lié na âme te eza kaka bolingo mpo oza mwasi kitoko bobalani bosali makambo après esuki na nzela yo babengaka yango balien ya âme sœur. Peut-être Koffi Olomide âme sœur na ye ezali Cindy le cœur. Pourtant Koffi Olomide depuis toyeba depuis petite depuis bakoko na biso depuis ba maman na biso Koffi basi combien oyo azala na ngo sans vouloir rentrer dans sa vie privée. Là je parle vraiment sur le thème d'amour. Donc Koffi il a eu des femmes, il a eu des enfants, c'est pas la première femme Cindy le cœur. Mais qu'est-ce qui fait que Cindy le cœur ezo se marier, ezo balana, ezo kutana? Peut-être ezali balia âme sœur et puis peut-être na yango peut-être Nebaloba, il n'existe que de preuves d'amour. Peut-être Cindy le cœur a l'acquis ba preuve d'amour moko que peut-être chez aucune femme Koffi a eu ça. Peut-être hein. Tozo banali kambu ya bolingo. Ya wana des fois tout le monde a mobali ya kitoko mais moi c'est ma mabe. Oebite pourquoi kangami naï. Peut-être a l'acquis ba preuve d'amour. Tam sous un moment mutazaki ba kaka ye wana moi sur na télémisi. Voilà ba preuve d'amour. Tout le monde a un peu des fois moi si mususa pesi mobali mukanda. Mobali aza azaki nelo côté. Moi ça l'acquis ba preuve. Nozana oti nati. Mais malheureusement, c'est souvent mibali mususu bazaka reconnaissante. Moi ça lingio, moi ça pesi mukanda, moi ça sukoli, moi ça bongisio. Ye wana kaka ou balukeli. Ya wana mingi ezalaka ba preuve d'amour na ba lien âme sœur. En plus ça bino pe lisolo ya chanteuse américaine Ashanti asala ba succès dans les années 2000-2010 na mobali na copain na à l'époque siko ba balana Nelly le rappeur Nelly ou asala bando ou ba yemba nzembo o ezali de milliards de vues dilemma. Nelly ayemba ki on a Kelly Roland. Nelly na Ashanti bazalaka ba copain copie dans les années 2003. Producteur ya Ashanti azalaki pe copine ya Ashanti donc azako casser un peu azala karnaï Nelly na Ashanti histoire ici là qui mais comme baza ba lien âme sœur 10 ans après, je vous dis bien 10 ans après ba kabani 2013 10 ans après 2023 ba eko zongana tant bakabani Ashanti azwara mobali te abotaka te eloko moko te. Pourtant Nelly abala abota pe après rupture na bango. Nelly pe esika abala aboti baboyani na mwasi 2023 10 ans après baboyani 2013 2023 baeko kuta na cérémonie moko Ashanti abi tango kaka bamonani bapesani ba bisou ba accolade Ashanti beloko moko esala kipa na ye 2013 2023 Ashanti na Nelly bazongani relation
achanté comme elle est déjà âgé, hein, là aza na 44 ans bazongani relation mobali abali ye mbala moko azwi zemi abotisi ozomona barelation ata ebungani ntango bakozongana babengaka bango balien baza baâme sœur ozomona donc ezali na barelation mosusu ezalaka bongo boyebisanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez bandeko na nga et puis eloko nga mpe na obakisa des fois mpe bato mosusu soki bazolobelo mpe trop bazolobelo souvent on dit un homme de valeur azaka mpe objet à critique donc aza na valeur na ye on peut mpe bato mpe bazolobela ye donc boyebisanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez en tout cas mpona makambo ya bolingo des fois ezalaka balien âme sœur ntango mosusu ekutani kofi na sindi yango esali ke bazali ensemble neti neli mpe na achanti 10 ans de séparation baye komonana bakomi mpe allié pour de bon des fois mpe ntango tomonaka bapapa na biso des fois na bamama na biso misusu baboyana esila na mpe libela me misusu ezongaka ça s'appelle les liens d'âme sœur bandeko na boyebisanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez na lisolo je vous dis à bientôt